Quand on aime, l'impossible devient possible. Transformation ya elongi emboye et puis au komi boye. Vraiment les vidéos ya lelo eza na invité spécial. Bienvenue de retour na Première Dame Look. Lilo na Première Dame Look, si c'est ta première fois de regarder cette vidéo, vraiment bienvenue. Pena bato batala ba vidéo nanga. Voilà Lilo toujours transformé elongi parce que ezali moi ko bima mon boya moi muki, mais olingi long na ezala chic. To koti na été, na yeko laksa no ndenge ni na vidéo okokongalisa elongi boy. Vraiment na maquillage moko ya pété, maquillage moko ya soft parce que ngamo pena bima moi mukie, moi sorti moi bolingo et ça la ka toujours bien. Lelo en tout cas dans l'axamno ba technique comment okoko la mukana tongo vraiment boye après au community boye na photo vraiment na bandara na fond de teint lelo eza full coverage ya MAC o lelo na osala contour te pona ba obaza ba mourir ya contour te voilà nazo sala makiki pour makiki na we bota e comme aniti ya première dame ezwaka moi ba 3 semaines à 1 mois si kama makiki na ona naturel et bota bien après au kati yango nde okomi kobando pesa ngo ba forme okomi otondi sango kosala ba remplissage net na laksa no na ba vidéo après avoir kosala bo peigner yango pour vraiment eloko nyonso osala olingi ezala naturel. Fard à paupières otosela liboso ezali numéro 243 ya Kiko bouteille comme na vidéo nango bouteille koleka na chaîne onde na lobela ki vraiment ba produit ya Kiko voilà yango wana na tie yango na lisu na ngai vraiment nazoti yango un tout petit peu mukie likolo nazobongisa toujours parce que différence na maquillage ya bien na ya mabe ezalaka moto ase maquillaka mabe abongisaka te mais soko ozotaye yango ekobonga wana eza Kiko fard à joue numéro 1111 Kiko o eza fard à paupières eza fard à joue ya paupières te tellement que na otia yango na mabundi na linga mabundi na ngai kokana na lisu yango na sali bon soza na ya noir n'importe quelle couleur noire okoki ko accomplir yango pe na look oyo na tie couleur en noir vraiment trop léger nde bomona na obalula ezaka neti nazotia nazo sprinkle yango nazotia yango ka mukie vraiment parce que na linga kaka moi et ça la contraste moko boy po ebimisi lisu nanga un tout petit peu bien et ça la neti smoky eye mais ya moi pété vraiment parce que eza moi sorti ya bolingoling qui vraiment rose et monana telaka biso banga basi vraiment yangwana après ça na ko achever lisu nazotia boy pourquoi parce que soko tie concealer na se ya makiki na yo et ça la ka propre et séparaka likolo na se mais soko tika botiki ba ligne vraiment ya makasi boy ekobima bien te maquillage ezalaka bien soki otaye bomoni ndenge nazotaye yango nazobongisa na o raffiner parce que ton flash ya photo pe ekobeta et banate pa wapi nini ekotaki nyonso to ezala vraiment na concordance après naki otia gel liner lisu wana nazosala yango neti mwa molaso nde bamama biso babengaka nazotia crayon nanga na se ya misu très bien vraiment na précision na kati vraiment bato ebele basepeli na oyo nde nazosala vraiment eyeliner mais ntango nazwa temps na mikolo oya nakanisaki na olivre yango mpa na mino batechnique ya mipie mascara nanga nasalelaka ezalaka mascara L'Oréal Paris parce que epesa yanga full volume vraiment ya makasi avant natia makiki ya fou après naye kozongisa natie sikoyo fond de teint ya libre fond de teint ya poussière neti tolobaka naye kotia yango na aplike yango lelongi mobimba vraiment naye kozwa sikoyo engalisi wana babenga yango highlighter yango nde eza vraiment fondation ya look oyo nalingaki na glow nalingaki na ngenga en d'autres termes parce que soki ezalaka yo ngengaka toujours vraiment botala vidéo na suka na olakisa mino mutu mo spécial na kati ya vidéo oyo vraiment neti nalobaki kaka eza sorti d'amour bokomona ye vraiment et en plus nalingaki na lobotie vraiment so oza na glow na yo engengisaka ngengisa mwa zolo na yo likolo na mwa likolo ya lèvre esalaka vraiment bien omoni siko na yo kozongela fard à joue wana na matama parce que yango mpe natiaki yango na lisu na fsm eza 111 eza fard à joue nasalelaki yango mpe na fard à paupières ezalaka nango na problème te naye kotia yango na se kote na ngengisaki elongi nanga natia yango na système ndenge oseka parce que ebi ntango osekaka kote ni mabundi
bino ekota nde côté vraiment batiaka fard à jour. Après na kosilisa look au nuance tout vraiment na MAC ya poudre. En tout cas après na kozwa na tracer lèvre nanga na clôturer yango nde na linga koloba pour na tango na koya kosala kotia rouge à lèvres ezala bien clôturer lèvre na côté banini naturel ezalaka. Rouge tozo sela lelo eza ya nude ya pété eza ni transparent vraiment talaka na système qui tozo garder yango loki lelo tozo kinde na molo molo na ndemo vraiment ya bien. Et voilà na kotia siko brillant moko ya mukie o eza see-through ya MAC juste kaka pona kosilisa vraiment pona kopesa ba lèvre nanga vraiment appétit kongengisa yango kosala yango vraiment. Donc c'est ben bana Panama boyebelo na oloba très bien soko landanga partira Panama c'est comme qui parce que waneza ya bino vraiment yango na tiaki makiki nanga na long na sala ki on a caméra te parce que pression ekoma kokoma aussi cité na evi na oloba na sali makiki rapidement. Et en plus de cela naye kozongela suki naye ko achever suki parce que suki aka obaksa moi un plus suki aka kosala kibomwa si suki aka kosala différence. Na vidéo passé ute koleka na chaîne o na lobela ki nyonso pona suki o luka yango pour sentir que degré ya suki eza bien ba accessoire nyonso to nazolata eza nango ya new look. Donc soko sepeli nango kokoluka ba accessoire o eza pesiko na sombi mikolo na new look. Voilà ba accessoire ya ka sala esala o bien makeba esthétique et boma vélo koluka tout ça ba accessoire ebeli na yebisa bino na linga manzaka naturel tout ça la boye parce que oza na o presque sokolati n'importe quel elamba okoko changer manzaka na o sans pour autant qu'il pas vieux chinois. Voilà wana eza L'Oréal Paris couleur o eza ngana leli yango grave bomoni ndenge esali ya soko sepeli na vidéo o aimé yango tika commentaire soko recréer look o tindelanga photo na page nanga Facebook Adrienne Première Dame. Subscribe na channel o soko za moto asika taba singa misu lungwa alinga biloko. Voilà boende bien. En tout cas sapatu nanga na sac nanga na sombaki yango na Primark zalaki édition limitée donc soko za la chance pour qu'on trouver yango. Voilà nazolata déjà veste nanga parce que neti na yebisaki bino au départ que nazobima et ça là moi bien après avoir travaillé au liembongo na yo ou bien au liembongo chéri non parce que kolombongo au liembongo ni et ça là bien kobima en amoureuse parce que ce que zalaka yo toujours zalaka na yebi ki vidéo et c'est ici ba première dame na ngani so na sala boy pona bino. Voilà waneza ya bino Emilia Gualdino a sepeli vraiment na kansaki titan tokutana na vidéo prochain Nzambe ya pambola bino. Voilà invité spécial nanga ah oui, c'était super bien, on a passé bâton et à bien. J'espère que bino peut partout bozali bozo passer bâton et à bien. En tout cas, na souhaité bino peut ba bon moment ko ya bien en amouré na batu na bino bo sepela parce que été tant batnion tout peut ba profiter ba sepela. Soko sepeli na ba détail ya bilamba nanga komelanga na Facebook, je vais te répondre. Bisous à la prochaine.